na kanisi batna bakufa mais tozana no wana te ezakinde à 4 personnes ngai Esobe président oyo lobi Mundueri pa son âme amen na Kisita toki 4 Kisita to salaki Lisboy original Kisita kina wapi na pesika de histoire moko na pesa mukuse yango mwana moko na classe azozwa nekati azozwa te tata na bi en tout cas mokolo kozwa kaka na osalo fete ya monene et puis na okablo $1000 so bilamba na koboma tango la mobimba ntaba batu balia po papa na ngi na mbongo mwana tete mwana bile 9e pera papa na sur le 9e ça vous a vérifié na classe à double yo mais sur le 9e maman na fête bantaba et comme na tongo ta ba sokola basani zonga moi la muli pa na sabi papa tala na bosse na la soko le temps yango abimi le 9e sur 9 élèves donc la classe on va y à 9 Bonjour, bonsoir, chers internautes de partout. Balandinion sur la chaîne Nabiso KTJ Culture Africa. 42 heures qu'on a rendez-vous na bino ndenge bosenga rabiso vraiment toza lelo na rendez-vous toza na plateau na biso na rosenga na ingénieur na biso oaza sima ya caméra oya sali biso bomo na biso bo sepena biso image za kitoko ingénieur sénateur afungola plateau na ngana présenter bino muto bolukaki muto bosengaki en longtemps to lukela bino star na bino bobike bozo mona elisusu te lelo to memeli bino ye to fungola plateau ba o ba yebiete ba o découvrir na plateau na ngai ba o pe ba yebie c'est que za bino nde ba bosenga na memela bino ye. Bonjour vieux Gao. Bonjour Seigneur Nanga Moro. J'espère que vous allez bien vieux Gao. C'est quoi bien marqué nzoto ningana ki bon? Malaria, typhoïde, gastrite, mais c'est quoi ça va. Mais on a toujours soukir. Soukir. J'espère que tu déranges quand même ça t'es bien tu au talayo et puis tu bando sal sur musala. Oui, ça média, ça presse. Vraiment. Vraiment. Presse ko ba en tout cas, faut bosser la raka. Wana iratarate. Na biso artiste vraiment betela biso na no masolo ya Lisboy fondation to original bon fondation est Sobe pourquoi cette différence fondation Sobe original Lisboy oyo zali président na ministre so ba li original c'est ni origine biso ne to na original yako sala oya yi asali ye mo ta fonda ya chango Lisboy fondation bo bandanga na bango ensemble et pas Sobe oui na Lisboy et pas ya motuté et pas nani président Roger non pas ya motuté bon ezakinde à 4 personnes ngai Esobe président oyo lobi Mundueri pa son âme amen na Kisita toki 4 Kisita to salaki Lisboy original Kisita kina wapi azali c'est un grand artiste azali pa azoma par na Lisboy pa akena mupandi ye pa sala na ye mais acha trop musique na moni azalaka izolanga biloko engeye non ezaki vraiment fantastique vraiment dio na bino bana sala vraiment kitoko yebisa biso groupe ezokene ndenge nini otikala président yo moko otikani na banani ba ancien artiste o bozalaka na bango avant botikani na bango lelo boza combien te bazali troupe na biso ya 50 personnes bon na ba nouveau ba koti mais ba ancien pe bazali ba ancien banani ko tanga biso papa Mfuka na yebiye papa Sekele oui JC Wechi secrétaire na biso pe metteur en scène aussi penalty moi c'est harmonie Fanta Python Papa Mayaka baze belé bongo charmante dendo charmante atika biso kala bon allons-moi pourquoi non ezalaki te non te bon maman on ezalaki te toi na chango chango toi na combien de troupes
Moi, je ne sais pas, mais Bobandaki ensemble quand même. Bon, on a Tchango, ils allaient sur Yébani, car il faut que la mouvement bengo présidente. Ah, donc il y a ça. Ça n'a pas ma bête. Non. Pour la mouvement. Ça n'a pas ma bête. Hein, vieux gaou. Todo sol, les hommes sont la média théâtre. Donc, Charmante qui est nommé au Pandi, à ça. Kala, vraiment, il y a Kala. Ah bon? Il y a Kala, à 19 ans. Oh là là. Il y a les lotés. Bon, groupe est quoi évolue nini, bozana ba sponsor et tout. Bon, sponsor, ils en ont été mais ils envoient. Envoie au coma. Groupe munene lokola groupe na bino. Ça va, problème est até. Omoni tozaki na Bralima. Bralima a longola biso nous troupe aucune troupe etikala sponsorisé na Bralima ezate. Exacté. Ok, Bralima qui sponsor moi grand sponsor. Longwaki botoaki na Marsafuko ta ba roté kango. Tozaki souté ta ba bel texte sombiango. Alors on a autant mike na lingo tanga wana te po wana ezaka tout ça ba action mo ba tout ça na mafuta mo bo mais les sponsors bo na ni ekaza. Mais les autres qui sponsor mo monani bo yamba na maboko polele. Ah mais pesa message quand même. Boza ba groupe na meza groupe mo munene, Lisbo za groupe ya munene pesa ba artère mo ya bien na kati. Lancer message nani quoi ba sponsor basé belé beaucoup de sponsor mo na poto azubino azo sala makamyo so pour na groupe kene liboso yango ba na poto mama anticipé nga na pesi numéro na bien avant pesa ko papa numéro na ngezali plus 243 89 59 44 761 voilà donc bandela papa 89 59 44 761 wana ndo kozwanga ye oyo nyonso nasenga yango banda kala mais comment lelo la chaîne na biso peut-être osimba oyo balandaka bolanda yango mpe mingi bolanda yango très bien yango nasengi oyo motema ekobeta ye to oyo akoyokela biso ta mosu mpe mawa oyo ta mosu akoyokela nga mawa ayoka mpe mawa mundu eri mpo toyaki na ye mundu eri aza su te aza mvi te mais natikali na troupe ngai moko totala mpe bana na ye totala mpe mwasi na ye donc ekosenga nini quand même mpe soutien ezala mpe kote wana mpo tata na bango azali parmi les fondateurs mpe ya papa ya président Mundweri te ye mo Mundweri papa bana wana bana Mundweri papa na bango aza fondateur parmi les fondateurs donc tokotika te boyede biso mpe toyede troupe toyede mpe famille Mundweri bazalaka mpe bien. Merci beaucoup. Oeza chaîne culture Africa Autobengi KTJ. Nabi que message est l'équi vraiment. Et puis mukolo chaîne o Azam Osala Nzambe Munene Bishop Israël Makiese l'homme de feu. Comment on Israël Makiese. L'homme de feu. Moto ane ye la ngai ekoya papa na ndokuma mike na buto la wa bazoya na timbe la bango papa Israël ba bonde lipo na makasi ba longa ngate vraiment wana mosala nzambe yo sambelaka ye wana pa Israël papa Israël a robenga yo na bandi azwi da numéro na yo en tout cas robenga yo pona mabondeli tonquête aza l'homme de Dieu a soutenir vraiment ba pate mingi et ozala bien mingi. Merci quoi papa na ngai gaou non non ya Roger tellement que azai vie na ngato mesana moi trop pe asona bon tala kaka naza pe na njili na mabele na ye yango moni moi komone zozongela nga vie gaou vie gaou ba fan no bazolela ozomona na te mais na yebi te expliquer bango na YouTube babi bazoluka ba mona te entre temps ba sepelaka na ba aventure na makasi. Bon merci maman jolie walelo Maman Walelo Jolie. Maman national. Maman national, moi ça me mouké. Yo Moulouba Delix. Va micro là vraiment. En tout cas, merci. Merci na Réal Nabiso. On est ingénieur, sénateur, il n'aime pas ça to bima kitoko. Sénateur. Voilà. En tout cas, merci.
nga atama kitoko ngoye sandi kima imwa muke maladi nati ingénieur sénateur abongisa abongi sango vraiment teinture ba kitoko bon mona ancien boga ko ancien boga yeyo basakana ka viega wonga boga yo ba boga te ezane ngai voilà kolbato esobe kolbato la sokeji kolbato ngai lombe vraiment onga nani oh nani muto nani bodo te sai na bodo sangsana bodo nyonso vraiment yo leki ba na kito na ba venga alpha mo konza ba beauté na bino yeye vraiment konza ba bogar ngai ancien boga viega o ya ni mosonga o mbalo soma mama nikamolobaki nazomwana te bandeko nazali so bolobi na YouTube na bagag na pièce en tout cas c'est des années vraiment na comment nzambe na coach yango vraiment te wana ba nazalaka na mais na coach te yango bomoni ki na sente na bungi mais nazali to kontaka mingi na bino po bino otaka YouTube mingi oya awa nde nazama régulier nazama régulier na télévision awa ba TNT na biso awa na antenne A na ba chaîne suivi la ngai mais na biso na YouTube na bino kuna ba na poto en tout cas bon la raison une année boy pese mama bulu po na kutana na makambi bele ya mabe bibembe mama kufi otala boy cousine kufi o makito kola ensemble otala boy moi c'est mon frère nataka kokanisa ke po moi c'était na yesu to akei t'avais ozaki marié avant le cas déjà père de combien d'enfants moko kaka vieux ozano bakisaba mususu vie yoza star eoya ndeni américain eoya neti américain donc siko mwasi muso kanisaki obala ye pe so adoki Seigneur pe a son âme vraiment yango wana siko zo raison ko zo mwasi mususu wana obligé ancien boga yeyo ancien boga aoluka chéri en tout cas est-ce que na Kishasa te bazana bango ba combien osala nde choix te yozo ba neona po susanga mabe te no zo mabe te vie osala choix quand même mobala sala choix ya solo Venga, on va faire choix. Yo, c'est la table de poter la pote yo ça. Te benga na yo kata makambo. Lo kata makambo yo so bisi ba kokei. Te na yo kata makambo. Na oya. Bino koma mino panza makita te. Vienga panza te. Viena nganga na ba osanisa. Yo kei. So ke baby benga ngala kina yo. Na koya na yo bonsa viena nga. Mende oye bon je na obenga na biso walelo ozobala te siko na mteme ko na mteme quand vie je zo poussa na vie nanga osa libalo zo suna makasa ozana mama te te la kamba ba Abraham banani ba Jacob oyima kama honte mais on ezaki na temps de la grâce vie nanga lelo siko lelo nzamba kitsakanda nzamba okitsakanda po mabeleki mibali na mibali bazobalana basi na basi bazobalana kana nzambe vraiment tala niveau nzamba osilika surtout mibali na mibali bapesa nga vraiment tayo na temps de la grâce ya kala moi mutu azosala 90 ans ça et quelques ba 800 ans ezalaki mais lelo yo tala lelo nde bato baokufa avant l'âge masumu eleki vie salobala nga aza nani vie salobala naboyi te makasi nzoto ya osila yo esila te obi bapetiaki nde bazala omwa akomobima libanda mpona ndako oza satisfait te nga te nga yaya te vie keba bayaya babima bayuma vie gau bafani na yo ozali YouTube kala te bozomona ngai ya mingi kuta en vogue vino bandeko na ngai eza plaisir mingi nalinga bata poto mingi po bata poto na biso vraiment en tout cas ba tiaka biso na esika vraiment basunga biso si faut dire biso na esika tolo ba pe vérité ya solo wandi mango taza couillon aza ndoki wala ndoki ndongo irobimaka eza poto ba ida biso to saka pe ben gratter ya solo papa nanga ya te so tam so biti tour na poto ale to wanga na bango te jamais wanga na bango te bango balokwa fondation na bazo mettre shungulai vraiment azoyoka na ndeko ne mususu maître image muta makasi bisusu famille na ba maître na ba maître image maungu wana ba njilka bana France oui bana secteur bon njil nde ba biso ba sole banda awa na fili bona papa lengi ya pesa ka elengi baze belé na devala
Valentin yaza na maison mo biloko na matongi juste na mai ga kota ya menine de navigation na matongi na coin na mai na mai kala mwana aza nini mo biloko ba koma devala Valentin yo wana bango basunga biso na Pharisien Masidi. Merci beaucoup ekomela na José Wanduka ekomela bango Wanduka ozola nango Pharisien Masidi bolandi yango Anissé Pedro bolandi yango bino nyonso antoyo ezala bien moi ba jete ezoya ezala bien numéro na pesaki déjà wana bomonaki yango donc nazali bokomona bokolanda mpe makambo na bino na ba YouTube. Merci beaucoup Vieux Gaou to toutes informations moko epa na yo. La fois passée tu visita ki papa na biso Sens Unique ou aza artère na bino azwaki choc na niveau ya tournage yo za président mais tokendaki kotala ye vraiment ezalaki pasi mingi mpe mawa kokuta moto azwi choc na bassin avandaka te atelemaka te azali toujours ya kolala toyini toyeba évolution na ye sikoyo eza ndenge nini yo bongo tokende kala to na hôpital to wapi tokendaki na ndako tokendaki nao na ndako biso tokutaki na ndako asalaki 12 jours sans azwa traitement vraiment epesaki biso pasi azwa traitement mo curatif nano bambongo basengaki yakini kende exagéré te eza mpona soin papa non ba $8,000 bandini wana nde mais aza un problème na bassin est-ce que boyebi ke eza risque oui eza risque ke lelo atambola lisusu te aotambola gloire au Seigneur mais soki alandi traitement malamu aza na hôpital. Oui, nayebi ka benga kinga, abenga nga yebisi nga za na hôpital. Ya motongi to vérifier et donc bino yoza président ya groupe. Merci. Bozo sala nini pona kosunga ndeko na bino sasini. Moi lisungi ezali. Moi lisungi ezali. Gata ke président na bana groupe en tant que donc soki bazo kanga ba mongo ba ko témoigner. Oui, pour nous, abetaki vraiment c'est à l'obé que bandé ko ya ko sunga e bambongo po benga batu ba unité tout c'était yo vieux avait vraiment soutenir qui est makasi. Mais toza na moi question moko. Bino nyonso boza bana ANTP c'est vrai ou faux? Vrai. ANTP c'est ça la nini pour ndeko na biso Sens Unique. Yo po lobi oza ki malade. Eza na ba carte mo repesa ma assistance maladie ya première dame. Yo zo? Oui. Ah, gloire à Dieu quand même. Là ça na monté bandé. Yo quand même ozo eza malade. Bo na ndeko wana est-ce que bozo ko assister ANTP c'est le président Masumu de Elombe qui kuna président. C'est moi qui ai informé à président Elombe na téléphone nanga po eza awate na kokolo lakso ba conversation nanga na ye. À part yo informé qui? Oui, na sala message. Yemope Sens Unique. Sens Unique. Aza président so ya changu. Ya nini? Ya njili pona ANTPC oui. Non, lisungi oya ezali. Ekoya na yete. Ekoya na yete. Sens Unique elomba kende ko elomba na. Oh là là. Na ANTPC. Na ebite mto yebisangati. Parmi les 3 premiers on a ANTPC kendaki. Parmi les 3 premiers, on a dit que boza ba président belé nano. Après bango na sima. Bikamute mais elomba zali. Azala ki oui, akendaki donc to tikate. À part président Lombe, nani so ake otala e. Ebele, na ko mona tango de te baso leka ebele. Évolution sur le traitement. Ngainde, ezo kende bien. Alinga lo na traitement pour chasiko plate. Ba tu es plate d'accord. Mais maintenant yo pe bat bazo leka pona otala yo. Artiste bazo leka na ndako so kosi biso na bengi frère noza ayo témoigner na micro na biso so le bien groupe na ndimi ya groupe na ça va so ya batu mususu rien du tout c'est ba mususu ba yebi na bango te po et comme si ko so lumi ma maladie eza na oni ki ba exagérer ba mutinda ona ba réseaux sociaux et tanane comment ko tinda ali ba ko exagérer ba ko ba n'importe quoi. Mais toti koloba awa non Vieux Gaou toti koloba awa tokoki kobosa na batapoto te na obasala biso soki lelo mutapoto oki yozo bela est-ce que okanga maboko so aza na po sunga yo vome ko tu batapoto ba yeba on po ba sungaka kasi ba yeba ngo partir media oya biso awa apart batapoto ba na YouTube biso ba ko landa ngo joli. Alors non peut y avoir sur commentaire mabe. Des missions to sala ka o sala émission mutu mo ka sur commentaire musu sa ata na Facebook azupe moi image yo bino sala ki tozo mona makambo te. Vraiment. Merci beaucoup Vieux Gaou pour na éclaircissement ya
santé ya ndeko na biso sans niki ndo pesi biso na yo na sisi émission awa kuna kanaki fona koma wana faut koma kuno tala vraiment wana za vie na part ki théâtre c'est mon grand frère za camarade ya yana ngai deuxième famille na biso za masa baza âge mo na yana ngai ah bon donc ozaka idole nani na théâtre mutuni a poussaka au sala théâtre sans souci idole ne zaka vie sans souci ah bon sans souci na banana osala na théâtre la ghetto mais o epesi nga posa na kota bana ki amateur sans souci mais na ina don wana déjà na ina don wana osali combien d'années depuis banda théâtre bon na bana 82 oh là là 41 ans 82 mais autre on a moi nzonzi na bansaka la tabaki na groupe nzoyi wana ina 79 donc 79 v c'est quoi comment on appelle ambiaka mais elle on peut dire bala meke mais v ko botangati mais solo oh vie zambiaka yango na pa musale kenda kitoko vie moi loko mo pona ba fan na yo o ils ont manqué bango longtemps ba mona yo souté ba aventure no ano sala et ça biso moi bien bon malgré santé ça bien moi lo mo ya muke kaka na pesika histoire bien na moi loko no wana ya muke wana et ça la moi bien o yango nde ba ozanga c'est ça histoire pe ba ko sepela nango d'accord comment noter yé ça na tsaka na kanisi batna ba kufa mais tozana no wana te na pesika de histoire moko na pesa mokuse yango mwana moko na classe azozwa na ikati azozwa te tata na bi en tout cas mokolo kozwa kaka na osalo fete ya monene et puis na okablo $1000 so bilamba na koboma tangula mobimba ntaba bato balia po papa na ngi na mbongo mwana tete mwana bi le 9e père papa na le 9e ça vous a vérifié na classe à double yo mais le 9e maman na fête bantaba et comme na tongo taba sokola basani zonga mwana muli pana sabi papa tala na bosse on la sokutu le temps yango abimi le 9e sur 9 élèves donc la classe on va y 9 yesu mta clôture avec 9 fois ah là là il est chèque kaka voilà na te abinoke quand on a chiffre les 5 na parmi les 5 tant parmi les 5 autant so tiki no ka mutu mona sim donc ça toujours l'échec donc nombre et compte la nante compter sur bosa combien autres ça 60 so ça le 9e monique ozui mais yozui le 59e otika mona sima 60 ye le 9 na classe mo ba yepeka 9 yami balé yango tata moko boy na Arabie Saoudite tata ngo le papa ne ba kotaka te un grand pétrolier ça c'est fête na ya bengisi bato nyonso ya quartier bayi abi fête ngo eza nango eloko te na bengisi bino ka pobo sepela bala biloko balie papa ngo na lupango naza na piscine moko atia bangando na kata bokola bangando piscine ya mulayi nini atia bangando lele babisaka mitu abi bon likamaso na tikele nango boya ami ba ona mai ba baono piscine nango baono fa telemi yao abi nini na kati yo ngando yo mutema mabe yo mutema ba tata wana oya rodina na mai awa a nager aketi a traverser bangando aketi na ngambo wana kala ngande belé Antoine a opesa ye combien na opesa $50,000 $50,000 mutamwana nite avec na baxi 10 likolo 60,000 bato bata obana ko ndenge nini bela ba bangano bacha minoko bondo balena nte bacha minoko bo abi na compter tina na obana na 5 tina 0 so rien ici li abando compter 5 rien 4 rien 3 rien 2 rien
moto akuti na mai bon tina ngam ngando moko bakipi na bango yete balepe yete abina ngam bazimbo bapesi 60,000 na abona ozwango ngabana zambo bola sa mutu atindika nganzo ya moko atindika ngino batindika ki mal nécessaire vraiment babi mutu kola ako soko omoni okangisa hier mwana na te abazali awa mutu moko atindika na mai zo batindika ki vraiment donc bah mal nécessaire très belle histoire, merci beaucoup. Il y a solo vraiment la team Moussano au sala ravie gaou tokomi kokende koshite muke na suka na biso tokomi moi question moko ezali est-ce que ozaka bon terme na bandeko na oyo ya musala un bon terme na batu nyonso ya tete oyo yebi ba collègue na nyonso bona bandi nanu oya bambiaka oya kala bansakala tozaka bien balosombo vemba losombo ya Fredi na biso ozomona komando moto takufa vie na ngaki sona marepoza mpe pa mosilo akufa wana bato tozwaka na shisho lenge po ngaza pami bato tobandeki shisho lenge bon epanga dia ya na mbalosombo bozaka bon terme pe na ye na poto ndenga za kuna bosoka wana vraiment ezali so ngade na njili chambre moni oyo aola na chambre to na njili na parcelle pena ya ba viega ou awa mbanza vraiment donc ba yebi viega ou bana njili mobimba to pesi bino mbote na ba nord biska bozali soki aye ereleki to bili ba bok na so ereleki ya la so pa na ngate pa mundwiri na ngambo donc wana ari su master team la théâtre wana koma famille vraiment famille ti le lobo za bon terme mais bozo solo la moi le lobo peso ezali atinda ka atinda wapi lobela e ti bloko wana bon lobela via yoka ti bloko wana le muntu mo pe mo action polo histoire oriro piri para oyebi vraiment ya tozana mbalo sombo ya Fredi mutu mo bien nani susu aya ominga ya kutala nga mingi awa moshogo shogun bon na o balandi siko ye ni basai isobe baya tozaka bon terme Caleb bienvenue tozalaka très bien calme so très bien me benga ngate papa koba so ni kama benga ya ko tata moi des tableaux vraiment bango nyonso donc kolongola kutu te Kalami kalami avec na osali du ba tableau mo na zela so ba bengi kalami pete na ni sa ya benga ngai to sala gine publicité mo ya dev solaire vraiment c'est bien bandono bazo sunga yo et so be kalami to sali ba sensibilisation ya ma élection donc et so ba benga bi ya ka to sala ngana yo so ba bengo se ke mutima surtout et so to baté et so baza o benga ba moins 0 aza vraiment bien maboko pas na moins 0 donc aza 5 était 10 était nité 0 vraiment ngaza 0 yepé 0 de mundori pa ki 0 donc wana matolo ba kimpangi na mono mais za pe na bandeko no mso boyoka na rate bo discuta pona likambo moko bandona mutu mo apesa opekanda osepela makamna ete ke bazali meto limbisaka intina lubango bolimbisaka ka to limbisaka ngala kipana ngate omona yemo mutango olublenga mabe mo moni ngaso pesinga sombo de bono so na bisobo vraiment na kangelo kandani conseil gratuit na bande ona bino o lelo ba koti polémique ko swana ba ko fingana na ba TV mambo ebele conseil nyoko iko pesa na bande na yo ya basi pe ya mibali ya basi pe mibali ezana lifuti ta mon côté batu nyonso bana na biso na poto na ba YouTube batu nyonso bazo na biso na télévision awa na RDC tina bangola bayebi tina ya théâtre bayebi théâtre eza eloko moko donc nini moko oyo éducatif vraiment bo éducatif masse mais so biso to éducatif masse ba moni biso mo to ko fingana ko swana ba TV kitoko te ba baye biso vraiment et belebe on a pas bana on batala sur ba théâtre vraiment atayo moko po miso ba commencer na ba bêtise ah là là nous on tire ba bêtise na télévision tata ne on les moi na
pièce alors na te que soko na nga chaka bêtise ali ba nete batara esika mo na ye batara ba bêtise yango biso moni que audience na biso na télévision na RDC et comme diminuer pamba te to comme soko che bêtise te ozomona neti osala eloko te botika biloko wana totika ba bêtise toza ba éducateur vraiment ya masse nous éduquons la masse tu éduquera bango pe ya solo vraiment na lokuta te nous informons la masse ata ko éduquer tu informera bango que so sali bo esa mabe vraiment mo so sali bo esa mabe to makamuka éducation c'est trop fort mais mo to lexa bango oyo esa mabe oyo esa malamu to ba en question eza ka éducation ozomona nazo na chance mo péjoratif donc tu éduquer des masses to keba na monoko na biso to tika monoko mbonda makolo matembele monoko mbonda me makolo elema nango olobaka boye me sala rien olemba moyo tambula ezate to tika biloko wana monoko biso to zala calme to sala boulot na biso bana poto so balingaka biso po tolongola bango ba stress tolongola bango ba souci po biso za musika atiki bandeko musika na Afrique na poto tazo mona makamelo na Afrique na RDC bandeko na nga telle place bo victoire victoire comme bo pour mon entame sokar auta bo kingabwa atela bo njili vraiment s'intéresse à toi meeting mo kala papa Etienne Tshisekedi sala kala wana tango mobutu bato komo raisonnango eloko nini Vegau alingaka te basala ye soki penza osalie yango ayoka mutu te atombokaka finga nonga sa nyuso yo sala nekomela mbongo te affaire ya mbongo eboma na libota oyo ozomona kake joli bamosusu bamona kake ye nde mutu ana posa mbongo vraiment yo nde eloko te mingi bazwaka ndenge wana akomemi bosala nde bulo moko boye bosalango yoko likambo te ya moto anga alobi lobi oyeba kimino ye vraiment ozwi mpe ta infrante tosundola ebele nakapesa mbongo me mwa keto na motema yali na mutu merci beaucoup tokomi na suka Vegau et mot dire na ba fan na yo nyonso o basutenaka na yo pona chaîne na biso KTJ Culture Africa KTJ Culture Africa na le bon pour la deuxième fois KTJ Culture Africa et là na sengi liboso na mélomane nyonso bandeko nyonso banana KTJ Culture Africa na oyo azoza occasion olanda ngombe s'abonner te bo s'abonner massivement bona biloko kitoko Maman Jolie walelo na les gars cameramen sénateur bakosola pena papa Israël moto na Nzambe l'homme de feu Israël makiese wana kiese na kiese po ngape fe Gao moko pe biloko na ngape ekotaka na kati ya voilà Culture Africa wana bako sepela et puis na batu nyonso balingi ba aider biso bo aider Quand na pose sur caméra, on a posé ma caméra, na bandé sur numéro na ngai bandeko. Plus 243 89 59 44 761 mbote mingi surtout na piscine yaya ona landi. Pati o atilenga libela mama. Ona landi mana sima. Papa Matouba Jean-Paul, as évangéliste na Hollande. Vraiment bambote komelie. Bambote bébé. Évangéliste Matouba. Na maman na biso mama Matouba mwasi na ye mama Matouba maman évangéliste maman Esther betela papa kelelo mama moi na biso Bénéris Matouba ya mwasi bambote yali pe belé po yo ko français mo bulu na lingala mais zo ka mbote Bénéris zo ka mbote na mosu na pesa te mayeye mette chang mette chang en tout cas au bazuite bolibisa sans oublier mangana Achille Chora c'est na bossa na Didé Kololo vraiment c'est na bossa na Enkazi Brino
Non, moi, on a besoin de ministère qui entre en botamine. Vraiment, merci beaucoup. Tu as commis vraiment la souka émission à Bisso. Maman jolie. Tu as chité mais na bosse ni ma cache pour libisa vraiment. Bosse insoni ni vieux gars. Donc il y a un landi. Jean-Paul Matouba, évangéliste. Nami moi na ina ni Bénéris Matouba. Moi aussi. La bosse ni moi si na Maman Martin. Maman Mokonzi. Maman Martin bote la biso Mokonza mboka. Maman Martin bote ni. Maman Martin bambote na yo maman évangéliste, couple évangéliste mo mbato pesi bino bambote na mboka Hollande. Merci beaucoup na biso nyonso tozala ki présent pour na kolanda émission na biso. Oh, to salaka à chaque fois bosenga biso ba invité to salaka o bino bolingaka vraiment na opesa mbote na ba fan na nganyo so ba o ba soutenir ngai moralement financièrement physiquement na ba conseil na ba prière na pesi bino mbote partout bisiko bozali na Canada na États-Unis na France na Belgique na bosanité mon boss l'homme de feu papa Israël Makie c'est babi moto na Nzambe l'homme de feu hein babi so vraiment ezo simba te lukelo nganzambe nani Moussal Nzamba Zawana papa na biso Israël Makiesa Zawana pona ba prière na biso vraiment merci tokutani mbala sima na rendez-vous na biso to yaka pe na sima ya caméra na ngana ko iko longa bongo te muto azo sala vraiment bo sepela na ngaya po munoko muke mona na vraiment kitoko makasi bambote mingi na ingénieur na ngai sénateur babi mwana muke mama kamwa minene musale vanda merci beaucoup to kutani lisusu mbala sima bye.